paraître bazo refoulé Karine Mokonzi masolo ande Isaac faut mon candidat ils ont la procédure aussi mon aime ça j'ai la procédure bino boye bati aussi mon bino ka ba refoulé par rapport à quoi à salini prouver Nikimenga bon on a pena na ebité Nikimenga na ebité nana ketchup na ebité mais na ebika kombo nana na ebika ke moi si afali Niki na ebika bota na fali na minute to zeka ndo la matanga machako na loko ebimité actualité c'est roulal Karine a l'accès bino tolo bo sepilate ebi Niki abota na fali na ebi Niki abota na fali bon nana ketchup na ebi nana ketchup abota na fali moi si afali o bava na rena ndako siko nana siko. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Siti ya mama na biso Sylvie Lokeba bolingo ya bandikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Voilà, très chers amis, merci beaucoup pour votre fidélité car je sais que vous êtes très nombreux en train de suivre de partout dans le monde entier. Une fois que vous tombez sur la vidéo, partagez nos vidéos, laissez vos commentaires, ça nous fera énormément du bien. Devant vous, c'est Junior Dao Mobutu, votre ami de tous les jours. Quand vous avez Bino Bomesana, on a chaîne Bino Sylvie Mode TV officiel. Hein. Vraiment, ça nous fera énormément du bien. Hein. Donc, une fois que vous tombez sur la vidéo, partagez, likez, vos commentaires, et ça bise bien. Un grand merci à maman Sylvie en mode la patronne, à notre maman vraiment au grand cœur. Junior Dao Mobutu, babi puissance toujours, babi à contrôler toujours, on a besoin. Hein, au ma swag net cigare Junior Dao Mobutu, babi contacter Guy Bokopolo, vraiment donc. Hein, donc, merci beaucoup. Donc, très chers amis, je suis avec mon invité sur place. Donc lui c'est Janvier Wata. Avec Janvier Wata, on va essayer de parler. Hein? Donc Babi il est fidèle toujours à Karine Mokonzi. Aza toujours auprès de Karine Mokonzi. Tous anaye, tous solo anaye. Alors solo là par rapport au Italie mutakala Karine. Alors solo là par rapport au Italie refoulement. Toyoki refoulement ils a solo ou faux. Donc et puis Kalaming était Babi bafana nana ketchup yépé. Aza invité toté. Donc un mot par rapport d'ailleurs, on est avec Janvier Wata, Mbote. Ouais, Mobutu. Bonne santé. Ouais, pépélé par la grâce de Dieu. La santé va bien. Il y a sur la palette tout ça là papa qui star on est Karine Idikanga star ma troute. Faut ça la trop palais. Sur ça le roi star va vendre trop na ba terrasse au monde ba maya kala ba vandi bazo senga suswana. Au monde ba petit ba posa nzoto ba vanda esika motelero o chwelero ba kiti bazongi MC ba pesa valeur ya ndenge qui start biso na l'air moto à moi palais. Bo kila banani ba waza maya kala moi banani ba manya. Wa pena na ibiti ya star. Wa ba vedette. Ngana obila ba star internet. On va singa. Te ngana ebite wana manyangu te wapina na ebite ngana yelo bapila papa ba star wana uzotangela ba vedette ngalo bela papa nga ponga na star zubiso na ba Karine Mokonzi ba lekechu uzomona ba Grace Mbizi omona ba Gloria Olangi ba Fifisiwa omona mneke ba Cynthia Wadol omona ba Jeli Show omona ngana otanga ba ta génération nanga opina to banda kopo nana matanga otanga ba génération yesikate nana ba génération asika kasi ozotangela ba komona ba génération sika to biso bande kopo bomba zalate nande to biso to peseling ya kopo ngana obeta par rapport à biso to na ba CV net nga Janvier na CV na internet mutu to ayebi ato lalo la muki somo na pote to bi Janvier Mokonzi Janvier wa ba yebi zana ba tumusu tangela mais ba sa pena nani jeune mo bo mulai bo ya makolo x ana ya nani wa PD za bazana yepa bandakala no tenga pensa na ndinga mabeti makamba ba PD songo tu nango bien garçon mo to sa vidéo wana faut tant autant la batba zona tangelo ba PD ya nanda mabete bon na kosela ba promotion te ba mura yebe PD wana cop na bango eza ba mura oziba yebe za PD oziba o kinda poto na biso nani jazz ba jazz kavulu oziba ba rezi na yebe wana bata ba cop wana ozisu o to sa vidéo wana na pina cop na kotuna ngate ga utangile ke chute te leke chola makambo te leke chola balat ya solo les gars, félicitations. Les gars, tu peux les gars, tu fascination bala déjà tout l'obani. Pour la déjà na moi sinaye. Les gars, ça bala. Nga kutne za na invité pour nous déjà na feature les gars. Tu sais na ba feature ba tu ma bala. Na oyate, obi tena na oyate. Pona.
Voilà, bah c'est préparé, il faut se préparer. Monikolinga robala, il faut un engagement qui to quoi. Nande amabete ba tumsu bolinga babala ka emsu boyo ke. Bangana ni na comprendre na comment. Na ole baka po tuninga mambale ke tuninga sur les questions zobala. Yona se ba ena ba tumsu bolinga robala. Bobala na sentiment po boyoke kinganda balaki. Po boyoke na biso o nani koni ya nani. Petit sœur na biso mo boyo mbana ote Canada nani. Nani Deborah po balaki. O bombo bala po kinganda balaki te babala bongo te faut attendre. Pona yebi bango lero ba buchu na ba gâteau na bo sisité songo bala ba ser ba ebele pe non ba bali pété bien sûr ba ser ba ebele ba sinta capable chiti le balité ya solo li ba les aratan ils na ba tumsu bolinga ba prouver mokili li ba la ba prouver te faut vendre conscience to bi est-ce que ba pe na ba jo ba sala ba mais avant ba la pe faut za jo si ba sala ba ba jo eza ba monsieur za ba jo te eza kama ba kosa leka yongo yo balisa jo ba na makasi entre to sisi no ba sentiment mokilité pour na ba sentiment eza no belé ya ba buchu ya ba gâteau est-ce qu'on a benga koda tinda avatine fonda tinda vidéo est-ce que tant aux on engagement ya ko bala est-ce que otika makamba ba vidéo est-ce que les quelque chose au bala siko est-ce que ça pe na moi si les quelque chose na moi si na mona déjà moi ça les quelque pe na yebia no na to beli ba kizake ki ye pe amutaba nini ya nini. Bon, les que tu penses en a mon amour ciné, ils ont abattu nous sous besoin acquisé, mais notre que mon amour ciné. Ils ont abattu le gars bamour, banana bando tambo dans la vie, non, non, mon place dans mon. Il y a ça moi si. Non, non, mon été, non, qu'on sortait dans un petit dans tout na yolo, n'ebi petit dans la nangasa. Il y a mon vidéo na to mon là. Bango batamutu, ils ont le gars, aux îles jazz, bandana eba, non, notre que mon appui moi. You boy la jazz. Ils ont sunanyo, Barezi. Barezi, écoute, notre écoute, na victoire présentant à moi ciné, mais n'andimate. Oh, Nandimate. Tout n'a pas signé. Il y a ta qu'est-ce qu'on a mis sur le pas présenté à moi c'est la victoire. Ah janvier moi c'est dans le Barezi. Oh janvier moi c'est dans ce qu'on a tali comme sous forme ya Barezi ndenga zali laka. Yandeni. Kabongo kabo janvier ta moi c'est dans ngabi oh yo présenté. Yé mutalo babongo. Azu présenté à moi si. On dirait moi si na peka ba mba ba ndenge moko. Janvier ta moi c'est dans ngabi yo présenté à moi si mozana. Et le beli ngopé comme cop hein. Tout le monde a kenon ya boye banzeli ba bomba lele jope ba ya pe ba koma ba to sima. Ah yango pe to solo ba lele pe ba koma bele ba to mbo ba koma bata mana sima mususu osoma mnanga ba sima mabe azane ki lele mazoko saka ke ngana mwasi me lele emsanega mana baninga na bango obika nde ala mais ba bleke tu pena frère nanga na monena na pe yancho rapé tout monde pe yancho rapé ye pe abi kenon ya boya mwasi ya linga pena ke ye pena ba systématique. Ah Venzora kosi. Ah Venzora mtalobi boy. Ye kuta bige ndia bosis o na sim alinga rakutu te. Ah te na simanda olinga te. Alinga te. Ya za Venzora, ye za Venzora, ye ndalinga. Bia za mwasi. Te me ya Venzora. Ndia bo babambara pe. Via Venzora wana na ibite me via za Venzora. Taka no benge Venzora. Elexini. Amo mobali. Venzora. Mais yim taboyi abo telemel go vidéo wana ya massa wana soki nani wana wana bene fa loba po ya yebika par rapport à la siko par rapport ya sima yanzi la velelo tala siko tala wana v8 ska bo ya par rapport ya gitanki no koti ndenga sana bako simba ite ya na an esprit yebe omega abo meka sima ngabo meka ngano ndinga kopana no pobo ndo meka ngotala no garçon na plein d'espoir mona ka utina c'est mo pe doga ba te ngai ko ne yebe mamu ta assistant ngai ko ne ko ya tipo ba biga ke no ko selo 15 émissions songo meno ngo ya ka roba ndo meka nga au janvier mbamona yeno c'est non réfléchir ba biso bata muno ko ya bonga za moi passé mutu ba meka moi muke ezala nani na otanga ko vote nani wala ye mutu ba meka ba tala esprit ne ba ya faible ba meka ye mais ye mo pati po ya ba osela ba émission mais abo ya ngope nani wala tangile biso kombo na ye sana na ko bimsango bo twana nani yabiri te abira nani wala na komi nani masa oyo wa mbinza kolela ya te wana yo mutu tanga ba komola bonga tanga koma butu na tanga masa na ngamo ba mika mais plein d'esprit kaka ezalati quoi. Merci beaucoup très cher ami, on continue avec vraiment hein, donc Javier Wata mais peut-être son nom to ki ba sango Karine Mokonzi mutakalize to monipe to mon ba vidéo mutakalisation Karine Mokonzi to yo ki ba sango pe paraîtrait bazo refouler Karine Mokonzi masolo ndeni bon toi Mikolo to na Kinshasa to rappelle ba ndeko na poto kala ya kilibusu to ndomona kaka ba to fa ba refouler emso kusuka na aéroport ba moso mikande za bien te bazongise Mikolo so ya ki msusu razo tambola police hotel msusu za mukanda te yaka ba refouler msusu kande ya bonté pour te za payer à 3 ti Karine kota ti avanda ti azwanda ko ba ebike
film ravanda a Karine Karina mukanda te Karina ngobwa ngunda te kokozana mukanda te eza problème te eza batu tout bazana poto na baronyo sou bazana mikanda eza na ba opi bazana te ba vivaka na poto eza ke faut mukanda eza na procédure ozomona M100 eza na procédure bino boye bati ozomona bino ka ba refoulé par rapport quoi asali nini en plus ngana sola chaque jour na Karina téléphone na ebité soki l'état nyango ya convoquer ki akendaki kuna soki eza ba ngaba refoulé so ba kendeni ngi msaka uzana na babenga ngoni na maison d'arrêt na bango soni nga vanda poza na mukanda te Karina vanda kati le lopa na ba refoulé par rapport quoi bomona ka ke M100 ba maka mususu to linga kolongola ki bassesse Karina za cheye azovanda solo la ça ba direct so ba bien ça reconnu dans l'état ya Belgique bien sûr mutu soki M100 za na documenté M100 za reconnu mais tant a ozwa document a comme reconnu mutu nyon surtout a kinda poto le lo bazu mukanda zalate mukanda ezala avec procédure ndinga zana a ozwa aibi déjà poto ba réalité ndenge za omundi batu baloba bongo ezaka ki jalousie ozomona bino pe bolongwa a bokini lokwa Karine akinda ki bomona procédure non et donc ozosa bino passe pour ani bozwa visa Schengen te nani ngwala bango nyonso bato bako Karine ba refoulé surtout bato ba na Kinshasa botika mninga zoka bilenga poto biso na bino tozoluka poto ango biso ko tolinga to kinda te banzela ndambu muninga siko azana mabele na vani na France 4 saisons Belgique avani na Allemagne oezelo ali hamburger zoli hamburger singa ketchup attention na benga bi janvier poto na biso suka na komaka bouler mo fobi ma ba course na bombe na ke Karine na lata sens pende ki poto tamo na poto déjà 2 ans ou 3 ans déjà na tensir échange na biso ya kosakana te zaki on ma metchol na batu musu bazo ke États-Unis bokenda États-Unis bovana États-Unis bozonga epone mais bana posa bakotaka Paris elenge za na Paris elenge wana bwa keli grâce timo ya bien des enfants aux États-Unis takindera tout tolinga koloba ba bêtise musu o tolinga toloba te botika kolobisa biso tango kindaka États-Unis passeport rouge tango kindaka États-Unis zaki ya contrat par rapport ya baki lesbienne na bango akeli susu ti passeport rouge ya kendaki par rapport ke azana mama mikena muto bande ko bengisa on esi baboya na lesbienne esi baboya na yepa lesbienne ti ya lesbienne ti muto banda ko biso siko muto banda ko bengisa ye bango na bango ba lesbienne esa boya yi akende su total donc ni baboye wana moi qui souhaite akende ala na siko ba procédure akende na sala États-Unis so ba pesa akende il y a même à États-Unis on a dit nous en charge au centime tu hôtel za ba bien ça besoin invitation siko mutu ça c'est l'invitation on est États-Unis bon passeport rouge ba bien ouais ça ba comme tout si no maka ozovandi ko bite ba bien un passeport MC ya Kindumba passeport rouge ya Kindumba kasi yango na mutu mutu Boachel te kasi na loba mutu musu tanga mona ka ke lokaza miyoto M100 za mannequin M100 loka misu mibala poto ba benga ke l'air nyonso tout M100 loka bakabaka e awo amatete zanda mi benga passeport rouge pa mutu nyonso za posa goûter a goûter apesika komo bino siko boye ba sans a kombote bino ka sa passeport rouge ne ake Paris ton zimae donc passeport rouge ndia boya lesbienne ngana zo biso ke ba passeport musu neti ngabo na benga janvier wata janvier mukonzi par rapport à quoi na ebike nalia na simérité ndi za po bokangeza mwa pasi pona tambola na identité ya héritier ozomoso na vandi janvier mukonzi ngona ndake oui ba fan ya Karine so bien moi na Karine mukonzi ozomona nazwa kombo avec sens eza pe ba kombo musu mutu mimbo nga passeport rouge emsu na ba cop ni asalaka ndinga kindaka wawa bia ngana na passeport rouge na okota wana biminga bana bimima. Merci beaucoup, on continue avec Janvier Wata Mokonzi. Mais par rapport à la vidéo, il y a Mtakala ya Karine, donc bah tout belé, bah mon bien te vinde ni Karine, ils a buzz, toi ils a erreur. Je sais pas l'angote. Et tant que mobali pena nda mabeto c'est pas l'angote. Nga bien ma belle on a CP na makasi. Tala sikoyo kuto CP na ngope makasi. Na yebiso ke Karine on sa ba direct au monde na 585 personnes à l'île 5 personnes après ma bofine ni asuka mabela Karine kitoko wala ndaka libeli wana mais ce que batutuka kitoko mabela Karine kitoko na yebiso ke mabale kufi na poto ya kosakana te ayebisi bango kutu wana ezaka obandeli alaxine ka mabela pa Karine bébé zina mabele obimisi mabele boye ce que zaki Rihanna mais bolo bande bolo bate ce que zali Kardashian bolo bande bolo bate siko ya Karine bolo ba botala ba Rihanna te botala ba le Kardashian ah botika makambo Karine za star loka ba Rihanna bobi ya za Rihanna te ya za nanti yako star ba kana kombo moko ba star parce que ya za star congolais ba Rihanna ozomona mutu mutana département mboka na bango Karine za siko ya Congo yondo zomona bineki lobisi makambo lelo msubino lo bozoli na YouTube kombo Karine lelo soki Karine a salé le côté tolia te na minute to zeka ndo zela matanga mashako na loko ebimite
actualité c'est kolala Karine ala accès bino tolo bo sepilate o solo ngate mutu so comme tambusa ici sinanzala nazo biso ke ba na biso ke ba we chapeau to nazo biso mikolo niveau ba benga nga osakana te na ba sénateur na biso ke na ba député na biso ya kosakana te ba mo bilaka oui et puis mikolo na ba groupe mikolo yango na yango nani yango na biso Karine ezaka nga kuna sepeli o elonga te elonga ndi na za ba pelo na bike mikolo WhatsApp na komi saturé na vandi ko na ya wuli mushé na benga janvier nga biya wuli ni na bisinga janvier o nazo mona est-ce que za Karine taka bato bazo tunanga po na bike nga vana na ba kanisi ne ba otala siko ba bi est-ce que na mona yango ya pembe na mona te siko bato bazo tunanga janvier est-ce que open za Karine za nga eza ye kaka. Merci beaucoup, on continue. Merci beaucoup. Donc, comme je vous avais annoncé, on est avec Nana Ketchup. Yo Zulonde. Ouais, félicitations. On a eu qui pas non mais félicitations sur Penda Obala. Les artistes belé ba ko Obala bas na bangote. Mais sur Penda sali lo ko na bi Penda ke azobala et mariage pour le meilleur pour le pire. Voilà Penda ba félicitations. Pour moi tout Penda les alaka engagement des alaka il faut bala, il faut bota. Les moi bien surtout Penda ke so ba ke bénir yo l'église na nini ça moi bien. On est à tembete boy. Voilà que ça ngam mususu ke babali. Te soki ya tembende mabe. Babala entre bango bali baba lingani usuma bala ngote emso pour ba prouver batu wana kini musika te babala penda kende pour les meilleurs pour les pires pour ba prouver nikimenga bon wana penda na ebité nikimenga na ebi pété nana ketchup na ebité mais na ebika kombwa nana na ebika ke mwasi ya fali niki na ebika bota na fali c'est tout ngaba guerre na bango wana etalinga te donc oyebi niki ya bota na fali na ebi nika bota na fali bona na ketchup na ebi nana ketchup abota na fali mwasi ya fali ou bava na rena ndako siko nana siko lokwa ba bala eza c'est bien moi ça ndako a mérité fallait tali pena ke oui ba vandi nenda ko moko azobotele ba na bité honorer moi c'est ça mabe eza mabe te ba félicitations na artiste bo pour artiste belé non yo kate pena ke mariage puis tala rave beaucoup abalati na ba ajinin avandi na mama mazone comme na mama mogabu koli pena ke ayo bala ndebe so le fali pour pas na big bon ndi ba banda ba carrière ndi azo sala ba carrière na ye azana mwasi na ye mariage ba ça les a bien ba félicitations na fali pour pas artiste. Mais tout le monde dit exaucer Ngiama, tout le monde va glader Ngiama, bazo ba diplôme na bango, tout le monde ba na JB, bazo ba diplôme, ba Daïda ba Soraya, bazo ba diplôme, tout le monde dit lelo, moi na fali au nom de Marco Sissi puis azu diplôme, mais ban hérité ban hérité bazo diplôme tu habité informé sur ban hérité est-ce que ba kenda pe bon moni izaka les ondi ya batu ban hérité batanga on dit ba kenda université te batanga kati emsu no akuti université te batanga rezana bana ba héritiana héritiana emsu ana 17 emsu na commune emsu commune université emsu par exemple université azana mo muki to ki ya bana ba fali azana agini Marco 6 19 ans azali mkola ban héritier
c'est déjà mokolo mon héritier ozomona ozu bana ba JB déjà ba mikolo ya bana héritier c'est normal il faut passer sa classe bana héritier pe batanga ba bande otanga déjà partir Kinshasa ba pe na poto bazotanga opi baza abatanga ka ba aussi ça na ba onka classe il y a en précité est-ce que ça concurrence qu'il faut le cas moi na fallait si ça qui héritier pour si ça mais bana ba otanga mais tu as pe sonte au mon héritier ba kenda ka classe boy te boy ya Marco 6 pe to be ki to ka son to ki gamba mo diplôme ngana be ka beta balé je vais te dire Marco 6 à la classe. Tu n'as lobby quand des alaka. Tu n'as pas bêta à balle. Aime soit qu'il y a une école de foot naïe, aime soit Zuni naïe pour une école de foot naïe. Mais je prends un lobby qui a eu diplôme naïe, c'est normal, c'est bien. Bah félicitations. Bah artiste c'est pas tout temps que ça bana bango. Et ça quoi bah faire rigolo puis bana batanga quand yo dis bana artiste na bambo bah simba batanga. Bana fait répéter au raté hein. Tu tout ce qui a eu diplôme boy. Marco 6 le roi 6 c'est fait comme on peut pas faire 6 c'est héritier. Mais bah on soit faire ba mi bah âge mon bana fali. Ya solo. Bon M super so bah si ça M basala pe balobela on pété l'écran bolu eza maramio souté balobela et là mon tout sous ça maramba bana inet maramba bana faire penza et ya moi passé moi on est le seul moi on a yoka minga o M so yimba comment yimba wana et o abimisa ke misu penda ke caprice pa ya lingani maramba musique on dit papa na yazo initier mais là ba misu to yoka biso ba kombote yoka ti bana jibeni surtout boyi bon to yibi bango te to yibi ba junior to yibi ba daïda ba so après jiba boka bango to yibi ke ba sisa ba classe ils alaka toujours bon net yangia ma to yibi ke gladia sisa na sisa mais le pe da to mona na ni gladia akomobeta akomoyemba na ye asali moi single na ye moko ozomona si yembe onde bon na yo ki yango single kasi na ka to journal mona ka na Facebook na page na ye tala ki yango na yo ke mais na yo ki na ka bon biso anglais penda mo boulot fona kota chic penda anglais ne fallait akota de vérité ba kota pona zo moi msuna ye ba mo ba parole na yo ka raso. Merci beaucoup Janvier Wata. Donc toujours avec Janvier Wata. Mais Janvier Wata, tout le monde lelo Saratola a baluké les sosoni qui menga mutabanda au défendre yé mutabanda au bondele les lors mo finga na yé ni qui menga. Et mon pona yo n'habite vous êtes d'accord non auto télé Milan. Ouais, na pesa maman Brazil bakumba mbote mama social place aza na pesi fiston mangoki de Luanda babi mutaya na billet na pesi batu tout bolinga nga loka gi basket mo konza double continent na bosanité venanga gi boko polo kudera ataka na Wanzu biso nzambe kudera ataka na bosanité Nixon boutique babi latisa bango ya batu tout obolinga c'est vrai que panda garçon plein allemand Jordan Fonseca un super player Europe ya Willy Mouched code ya mboka ve ya ba petit nyonso babi na kata mabele question posée nga pena encore répondre tout ba pena que oui internet c'est église tinga na iba ke ba robi bana bango mais ça nango facilité so ba bebani c'est tout ba sarato la zaina intérêt moto ando profiter na simaniki tondeni ezalaka bon rotambola sans intérêt à la internet nga pena rapper héritier na intérêt pour na bi ke lelo ata ba iba kanga ba kanga te pour na héritier ti ba zala na niki na ese ke mno mbe moi elo mo ezalaki so simbité ana pe muto ako changer ne pe ba position to zen internet ki ndaka bonwa so bando ta la plupart ya ba journaliste mso ba beba na pelo ba musicien yo pe nos abeba pe na site capable de ça la soupe pas na été ozomona c'est nando salate to zaki ba collaborateur bon bien sûr mais bokabona c'est normal internet c'est église so moni ko ezo marché te et on est de ça ba tu subo ya apprécier te tant ozo ya il faut ba e place ni na ocha lokolo en plus sokyo la ki muteloko bosilanda li bon wana ebisa ba mais ça my love moi c'est pembe taille S na katsalman soko la ki mutu silisana ye dans les bons pour battre internet soko la ki osila na yete yeba ka balukela poto baka internet ez église te to ba niki menga mtasaki rera yeba ete ke sarato la njo balukele bon ngana ko be rere na sens ni ke emsa la ka ki eloko mobo azongisela ngote emsupe batu mususu ta dans le mara ke internet o koma beka ki mutema mabe ba pesa ki yo meto bakanga ki yo babimisi yo kasho ba imposer comme ce ko balukela mutu wana siko mabe siko ya biso ba internet ya wana olia ki déjà mbonga mutu siko ngo balukele ka mbala moko ya onde mona ke ba te belé ba opambo mate ba otikala ka bona ba internet bazo yenga pwani ki mutema mabe tango olia ki mbonga batu sila na mutu dans bon sens pas ni ki menga ndinga sana azane muta maboki te sarato la leba mbonga niki makasa leba mbonga la team niki mais lelo mo fingani kasono ba azane muta maboki te azane mutasala danser c'était ce que aime sous Sarah bando défendre yé pour amizaki mais si la pela muninga dans les bons et que ça la bien bino beba na kana ba mais si pe ngape na beba na ba mais na beba na ba tu faut na raison
ngalinga pena plus fona za na raison so na raison no beba no facile ko bat bato ka moye Sarato la kala mingi to finga Karina pona mamaniki mais lelo abalokel sous mouton internet c'est glissé pas ça bato na fo bazwa maili batala bato nini nini na okokanga mana eza bato musu ba ya internet pour andota la janvier pour andota la Karine amina créer base loka bana na équipe nationale bando créer ngape Simba talo ba ndo se retrouver na ba makala ba se retrouver na ba makala ba lia ba fungule mais biso ba to banda marambo ba bezo wa Sarato la aussi ba se retrouver na ba ye arriva Karine bon ba on a ba fan on a ba rêver on arriva Karine on a bana Karine ndenga na mona Karine nde pa mona Karine ndi na mona Karine nde pa bana lota Karine ya nga koma loka Karine ndenga sala ya kansa loka koma loka Karine mais ce que t'as la place à Soukeli Karine tia bimi awa kasi judiciaire netikala obebate maka place mo akoti makala te yeza la ka suka na ba suicide na ba district pampesi la zongi naenda mais yendenga sana babi azana en liberté provisoire non ndi azaka ko mata kutata je so medika général Kasongo bekolo kraka uzomona Sarato la voyager tende toyoka ki Sarato la voyager kala mingi te wapi wana pele état de droit kufi wapi na loba état de droit kufi liberté provisoire okende wapi avanda nanu fafa na consommer nanu pour na internet bon internet ezali pana madesu bon nini kuanga batieli ma donc yende boya non na travail au ba travail forcé il faut forcer nanu na ngamba fali fa forcer makasi fa forcer est-ce que y a place on so bazwe so zonga so bien mais to ki kuna ba corrompre batieli de ba paquet ba nini to ebité pour ba boma moto kaka kika pa kokolo so kaka kika pa kokolo na ina lo bagana esepinda ozana tan yoke batiko te ba nandimi nanga nini kaka kika pa kokolo na ina lo ba na lo ba no ka artiste mo lo ba oyo tutina Kongo na fali dikap ya lo ba ni kaka kika kokolo kaka Laxine na ebite yo so ni kaka kika kokolo wana parce que akomo kipe nandimi te. Merci beaucoup, Janvier Ouattara. Molo, nous acheminons vers la fin de notre émission. Mais Janvier Ouattara, tout cela, non, peut Marambango, peut Bandé Bandaki, Angelica Madeleine, appelle Lélo, les sous-soyaux, Kotasso Marambango, je suis Niki, la team Niki. Pour la bien, Angelica Madeleine, Rolo Banava, la team Niki, Nini, Lélo, Tomoni, Anasimana, Bango, Rolo Bambon. Non, na Yolo. TV 55, Babi Bana Yolo, ya propre. Babi, Boussaboni, na chaîne na biso ya bana yolo ba star tout ba Junior Kabananga okosha o senti penda ka ba vina biso ya ba grand chanteur loka ba Sheila Mputu ba Jonas Paco bana tout ya yolo ba Velai ba Shulai ba tout ya yolo o ba Simba Benel ba no de Kufu na ba ba star ya yolo mo DJ Lacoste te bomba la rançon na yolo te bomba te kalopango na tanga sko bato ba na mapango na yolo bato bazana mapango ba koko na bango bazana bango Maître Gims ba Dachu ozomona mneke oui bana Dallas o senti ba Alain Dizoizo Simalto o ba yi Alain Dizoizo wana félicitations na organisation ya boye sali biso bien to yo comprendre mneke yolo ini imbattable tara yolo za quartier mais to comment na ba concurrence lora ba commune ba comment kanisa biso lora to commune bana bandali bana yolo ba kanini o bana kita mais to za biso to quartier to na commune na Kalamu mais quartier yolo mais to bundaka na ba commune nanga na tanga mie beso mais na tangete po ni yara plus na Fokobel o pina makamu na bango te o eza makamu Fokobel eza na Kalamu mais o eza quartier yolo ba fisto mangoki bazali ba 4 étoiles Kojak mangoki bazali ba Robi mangoki bazali ba Letissa mangoki ba Isaac Parker o eza mabele na bino ba maître Dadi Bigis o eza mabele na bino senti ba maître Manu Mwendo mabele na bino o senti bina ke ba Lembia o eza mabele na bino depuis pe mon yolo avant na yolo ayaka moi tremplin mais vraiment na Kasavumi je crois avant na nimba avant pas na biso et puis biso za solo pa musu na nimba puis to mapango belé na yolo na pena mona yolo ba koko ba papa au senti que mapango za tellement belé mona yolo biso to teki moko misu sezali mais to aka bana yolo ba fina so ba didi la cause ba teka musu sezali souté ba go se retrouver siko na ngaba so makala wana na ebité biso siko bana yolo bango ya ndo mo meke bana yolo polo yango yo bolutana na Facebook wana ale biso iso azali so bozana pousa polo bo contacter biso exactement bien bo contacter plus j'avais plus 243 89 50 53 549 bo senti pena que yolo ini imbattable tande biso to c'est la quartier na biso ça et ça moi bien merci beaucoup donc vraiment par rapport à Angelica Madeleine question à poser à qui na kimaki o mozongeli ngomoni ba Angelica na yo te Angelica ya za ser na ngate
wana ba ser nanga te bon ba yaka pona profit pona ba bimisa bango ba sala ba kombo le monde ba balukela biso bon ba yaka loka ke nde ba ya uli mushini ba kabila biso bon ba yiki loka ba fanatique na biso bon Angelique Mandelaine bon ba fanatique na biso bon ba ndota la biso na internet ba tala biso ba kabila biso janvier comme ça janvier to boka ka bango ba nani bo kabila biso mais lelo ba koma ba journaliste lelo ba koma ba chaîne ba YouTube ba ka wenge ba fana bango na pe ba koma oyemba tala lelo bango faut ba subir na ba conséquences nyonso po bango pe ba kotisa ba séparation ya makambo ibele omoni soko tekaka na yo pimbo vanda na pimbo o ezento pimbo teni o boye bi pimbo te ne bitene teka pimbo na bika soko tekaka na pimbo vanda na pimbo so tika biso na internet na biso to yebi souffrance ya internet Angelique Madeleine ateka drogue na yebi na makambo nga bika soko tekaka pimbo vanda na ndenge ya kipimbo soko kendaka balufo somba mapapo ya koteka teka mapapa na yo ya patron tu mapangu escroquer mapangu na yo o eza monde ya internet eza na babuzo ba moko bako detailler vie na yo Angelique iba bampango ko lingaka babucho lingaka mibali o sala bango ba dépense sala cop na yo wana tika boy ozomona botika biso na cop na biso Jordan Fonseca un super play à Paris ya Willy Michel code mboka wana ve na biso ve Willy to boka ki bandalo yo somona côté na internet kota sani ye musana ega ke sona na problème ni leseke ya Willy Michel fona voyager 5 janvier ça calme na sombela yo billet mama dona Bercy ba maman Boisi Bokomba héritier Wata ba Alpha et foot mona yelo ya solo o sa di ba mena se Clarisse Muyembi maman présidente na robenga bango ba kosomela so billet bango omona bango ba kokota na buzoba na biso linge banda te internet bango ba kokota na buzoba na biso linge banda te bango longa ba kokota na buzoba na biso linge banda ba consommer biso yango ba komo consommer bango ba komo finga na bango ba kofinga na mibali na bango ba kofinga na ba famille na bango batika biso na cop na biso loka boyaki na cop na bino yango ne boza sali. Merci beaucoup, très chers amis. Nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Donc, c'était Janvier Wata pour votre plaisir. Mais Wata, Torumna Souka, un dernier mot. Et puis quelques dédicaces. Ouais, dernier mot, Zaka, qui n'a pas payé. On a tout. Bamoni Mabile et Karine, c'est propre. Et on a lancé des défis. On a fait nion surtout internet. Ou à mon raza propre. Ou à mon ami qui a libéré le mal au Karine. Ou à mon ami qui a Mélissa T. Aux hommes qui ont fait tout le message à mi balé sur Zobenda au sentiment à mille qui bima. Il y a big n'habité tout le monde va vidéo n'est ami comme ça qu'on a ensemble. T'es ça Mélissa libéré c'est là c'est ça là c'est alors mais ça Mélissa bana mi balé car il n'a Mélicité. Il y a deux hommes là qui ont zolenga les gars. Il y a lancé des films de tout. Ouais bika comme ça kaza propre ça kitoko nga moi si bon internet des filles en bola qui s'appelle abino surtout au monde ba géographie té surtout au monde ba nduta té surtout au monde ba PCT propriété à moi sinde yango wana wana kutu bomonika likolo ya sende na bisi bon so bomona nyonso inzaka tina se na bisi bon to fond la compte mon na banque tout ça on combat carré to kotala mutu tout pona bika ba jeune garçon obolinga carré ba play ba wesh na bika mikolo buzo en désordre. N'est-ce pas que sur vidéo en désordre. Mais tout ça compte moko wana. Bo verser les Karine Mbongo. Bo verser la keka Mbongo, bo verser la keka Mbongo. Tant to yo ba tsaka Mbongo na ba Mbongo wana bo tsaka Mbongo. Yo peux ça pendant 2 mois. Tant to yo ta compte wana na banque surtout moni que MC comme na ba $80,000 na limite to la sabino. Et les ka ba 80,000 et comme na moi likolo, moi ce que bo mona artinasi. N'est-ce pas mami ali. Attendra bilon. Oh, n'est-ce mami. Ndeka ba Kardashian basala ndeka bananyo ba Shakira ba collègue ne ba star bon so siko ngo siko yesuko avant misa bombongo to l'accepte notre première prise ne so que déjà ba to babeli bon so siko to ba ozoasi 2 personnes 3 personnes na bato to balingara. Ouais, on a passé Jordan Fonseca un super play, on a passé Mbote, on a passé Cédric et Panda garçon play en Allemagne, on a passé Isaac Parker, on a pensé Yangai, Destino Lacostino Badioza na Kinshasa, il faut nous appeler ba parfum et ça la vraiment bien. On a bossonité maman Brésil Bokomba, maman sociale à sala ba circonstance nyonso, ma fifi Kilolo malgré Zoko Sanga, on a bossonité maman Madonna Bercy, avec nanga Sabina Wanani, on a bossonité Jonas Paco, ba tout bolinga janvier Wata walinga benga nga pesanga conseil plus 243 89 50 53 549 89 50 53 549 plus 243 89 50 53 549 on a numéro janvier. Merci beaucoup très cher ami. Donc là c'était Janvier Wata pour votre plaisir. Très cher internaute donc quand vous êtes sarabino bisonabino hein donc tobeta na ranzoto na nzoto donc une fois vous tombez sur la vidéo partagez.
na ba master na bino na ba connaissance na bino vraiment ça biso bien ba commentaire na bino et motiver sur biso. Très cher ami, là déjà on se quitte déjà. On est à la fin de notre émission. Un grand merci à mon boss Igo HB, Papa Nanelou, Nobabi Double King. Un grand merci à Guy Bokopolo, Nangwanzu, Jamais Koudé, Ratali, Swanzambe, Babi. Hein? Songo Zalana Kilelo, l'originaire d'un Moboto, donc contactez Guy Bokopolo. Et puis, Yemoro, Balobi, Monjogo Master. Depuis quelque part, Babi Kalamingité, Aïndi Sakin, Duki Kapaya Kapayo. Ciao, ciao, ciao.